Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi? Babi Edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Barber TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba. Vraiment, chers amis, merci beaucoup. Ndeboza awatuza na mariage ya Clarisse Bibinda, comme ba chroniqueuse ba la raté, ba journaliste, ba animatrice, ba la raté, mais Clarisse Bibinda Bali. Clarisse, un mot quand même na batu ba Orlando ou Bali. Baby Clarisse Bibinda, la femme en bas, bende na loba na tanga le cabino, na loba français le cabino mineur 17 ans mais na Bali. C'est-à-dire quoi? La vie, même si tout ça la chronique, je sais pas, être journaliste, chroniqueuse, Ozara a besoin au bala. C'est-à-dire Ozara a besoin ya mobali. Yango bomona kenon, yango bomona kenon nga Clarisse na ba mission na depuis na banda. C'est dit moi la quoi ça sert à yebi, nga Clarisse na banda média na tika refinga te, na tika buzo bate boyoka te Clarisse abimala mobali sala bono. Yango futinga même mobali nga, alinga honorer nga. Belle sœur nanga ba beau père nanga baza belle mère nanga baza. On continue koloba to diamba vraiment papa na biso to yoka et trop diamant ora le kabo Clarisse et biso papa abino ozonga be papa abino mais lelo to kuta na papa abiso bonsoir papa abiso. Ouais, bonsoir maman. Lettre E donc sauté vraiment lelo ba bomba e mais bilone ko bolamba yeyo maloba papa batnos ba Orlando o bali biso. Pourquoi bon, une chose est vraie dans la vie, chacun de nous représente au moins sa famille. Et ça l'important la moto ba eloko sala na mokili. Être chroniqueuse, cela ne veut pas dire que non, tu sois une fille légère ou une fille populaire, ou une fille simple, ou une profiace, non. Quand on la chroniqueuse, aux affres, moi si le coup la basse ignoce. Alors, chose bonne, chose bien, on apprécie beaucoup plus, c'est pas moi, sinon Clarisse. C'est vraiment une fille bien. Elle sait au moins ce qu'elle fait. Et tout autour, elle a vraiment entouré la famille. Et l'éducation qui a recevoir auprès de mes parents, il y a un affichage à l'égard. Donc, la spéculation, moi, je ne calcule même pas ça. Donc, na yebi Clarisse étant que moi si maman barnanga. Donc na yebi Clarisse te ya chroniqueuse. Mais nga na yebi Clarisse Bibinda moi si nanga. Mais pour ebisa baninga poto le kapela bande comme susu. Bato ba Orlando yo. Bana mibali ya biso ba congolais oyebisa bango nini oyo babanga ka vraiment ko poussa na pembeni tant mususu ya biso balobi bango basali banda. Opesa bango neti conseil. Non, conseil na ko pesa ezaka simple. Ce tobito ça la statistique. Bande ko baso batele malaba trottoir. Avant ma commenter le malaba trottoir bazaki non vierge. Bande ko basi auto traitaka de tout genre. Pour l'obito comment traiter bango de tout genre on a bazala qui vraiment vierge. Et par après on remarque que ba bizaka eza beaucoup plus biso mibali. Alors eza na concept moko boy na vie. Na loba on na répéta même tout autour ya bandeko na la bango eza malamu mingi na mutu beloko sala mon loko sala ce que yebi yango ndé yango ezala beaucoup plus avantageux. Donc tellement bandeko basala bango po biso mibali ndé to honorer bango. Alors kita biso mibali ba waso lingo boko la mboa il faut supporter le bosso salité na ye. Donc mabe ya bande ko na biso wana so komi malamu na miso na biso de là to ba ko apprendre bango nini ya malamu pour bibliquement par la Bible zo baba o baza makasi ba surmonter ba o baza faible. Or nous les gens auto sala ba préjugés on se sent que tous fort
mais aussi nous-mêmes aussi nous avons nos défaillances à nous. Toujours à conscience à l'égard de Bandeko Nabiso et Zarabi. Vraiment merci aux bienvenus. Et en tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est à moi. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je m'appelle Kabari Amani Joël. Oui. Il est mon grand frère. D'accord. Donc, je suis vraiment honoré. J'ai vraiment un grand plaisir de vous parler. Oui. En fait, je ne croyais pas à tout ça, mais c'est le Dieu qui le sait. Et voilà, aujourd'hui, c'est un jour vraiment, on a été honoré. Ceux qui ont marié, mariés, Donc, primo, je dirais félicitations. Parce que nous qui sommes derrière vous, et après, tout le colonabino. Parce qu'aujourd'hui, on a vu toute personne qui habitait Paris, Rouen, Bruxelles, Londres, Amérique, nanana, Tokolo Bamingite, Baye, les lopos, va se réunir dans la manifestation. Na sepeli, tu as fait à Clarisse, en tout cas la sepeli na bini, donc fallait pas la bini na mais na bini pour essayer qui m'a cassé, on a cassé. Bonsoir Florette. Bonsoir. Pourquoi il est vraiment na mariage aux anani na mariage? En tout cas, franchement, je suis très contente. En tout cas, faites l'équipe bien. Et pour la fête, il y a Clarisse Bibinda. Pour Balobaka était chroniqueuse, la raté. Mais il est vraiment à Bali, mariage l'équipe très bien. Toya qui est l'équipe très très bien. En tout cas, tu sais pas de nango. Oui, ça bandeko nyoso ba Hollanda onini o balba ki ba chroniqueuse ba bala raté mais yoza sur les oza awana biso. Oui, ça bango nini. En fait, bato ba bongo par toko ba bongo pour ba éviter. En tout cas, ba chroniqueuse ba balaka. Ce qui vraiment fino sérieuse au Kobala. Neti Clarisse Bibinda, c'est une fille à Tanguy bien. Alors bah français bien, alors bah déjà que non. Les gars chroniqueuse ni. Si, alors bah déjà que non, je m'exprime bien que les gars chroniqueuse ni ensemble. Donc yangoana à Bali, mariage l'équipe très très bien, toyé, to sepeli, to meli très bien. Merci. C'est mon abisso to Bali Clarisse. Nega balobaka o ba journaliste, ba chroniqueuse, ba raso inde ni menga mo na ngoti. Na mona ngote so na mona ke ngona lingala lingate do lo kwa na mona ngote na ebisile ki nga za mosa obala ana ba compétence nyo so kozala mosa libala donc pona nga c'est bon yo banga no ba chroniquer c'est banga elo okutu te ba ndumba okutu ne ba vanda na bandako donc o bazala ba mona na kate ba ona ne ba vrai ba bula o okutu ba kanisa lo kwa ba ba bima libanda ba ona bana malamu so okutu bali ba ko tendre so wapi o sepeli muta kumisela nga leki na nga lettre E. Papa ababiso papa abilo bilo nyonso boko siko na boya mosa ndengwana na sileki la ngate ata balobi ne ata montango ne na mona ngote vraiment ba chroniqueuse ya Paris nyonso bazali apo ba Bali tozana grande dame Gital. Bonsoir bonsoir Diamant Noir. Vraiment c'est mona yo na mariage bobala raté mais bobali eza nini kaka bobali. Ouais, vraiment c'est un macasse parce que la chroniqueuse va la rater, mal réputé, bon, voilà, mais chacun a sa vie naie, soro sali ba blague, vino pe na ba blague, mais soro tamboli bien, nzamba pambola o so libala. Pour net il est vraiment, je suis vraiment fier. Il y a ma copine Clarisse Bibinda, la femme en barbe, nenenga bali, papa habite aux lettres E, le losikoyo, abimoni. Donc tout le monde a tout nara papa abiso papa abiso a monani lelo bato baluka papa abiso papa abiso voilà quoi et tout s'appelle lelo bi que edit une image derrière la caméra yep sepeli na ndenga balisi mo en Clarisse Bibinda parce que ba format biso ba edit une image dans la formateur na biso caméraman papa abiso yaza tout pour na biso dans la kaka logo musika ayeti pour la soutenir Clarisse Bibinda donc debi que et ça peut contribuer à quelque chose. Parce que ma chronique, ça dépend de la place à recommer là. Voilà, parce que tu as un site mobile bien, tu as un format bien, tu as une conduite bien. Voilà,
fruit nango yango yo Clarisse Bibinda abali. Vraiment ce malobaka moko oyebisa Clarisse Bibinda oyebisa neti nini maloba moko yo étant chroniqueuse quand même muninga bali oyebisa nini. Oh, je te dis félicitations à toi ma copine Clarisse Bibinda. Je suis fière de toi ma chérie. On allait lui-même parce que ça lui a fait mon plaisir. Nzambe a battu la yo, a protégé couple na yo. Ma copine m'a dit que ça papa tes lettres et te monnaie déjà. Comporte-toi bien à Libala. Donc voilà. Attends-moi ba fleur est belle, plein de bonnes choses, ça va bien. Déborah qui t'est ka. Oh qui n'est pas Clarisse Bibinda, il y a aimé qui conseil à Clarisse. Pourquoi question Morasuka pardon pour Tokata. Pourquoi ma chroniqueuse Moussouba été? Pourquoi ma chroniqueuse ne soit pas été? Non, déjà Kelly ma pata elle est là. Diamant noir elle est là, Nora digital aussi. Donc voilà, il dit une image. Pour moi, c'est bon. Oui, été invité qui n'a pas. Maloba moko, yo de Josana yo s'est présenté et puis pourquoi il y a qui dans mariage? Bon, non le baguette. Ouais, bal le Eric. Aza bof master. Li balo esike banda biso toba parmi. La misalanga ya dedans depuis Afrique. To koli, to botami, to koli. Clarisse Bibinda petit nanga ya changu ya mabele. Donc Eric a la bof massa. To yega rapo, to tchaba print na makambo. Mais ezaka ebande. To pesika avango. Nzambo bandi makambo. A continuer en succès on tina souka. Bino bo sepeli. To sepelate comment? To la dit Togo, to la dit trop cher. Tu peux honorer Clarisse Bibinda. Alors, voilà quoi. Donc, ouais, Balelo, Eric, Ada Bof Massa, n'a pas Nangala Massa, et l'autre part, Ada Mobile, la petite sœur, Nangaya Mabele à Chang. Ah, merci. Honoré quoi. Alors voilà. Tolingi Bassani et Pasuka. Banzungu, elle est là. Donc, ceux qui ont la bonne chance, bénédiction, Nzamasunga Bango, Bakene Liboso. Bonsoir. Voilà, est-ce que vous êtes déjà qui, s'il vous plaît, vous présentez-vous déjà? Moi je réponds au nom de Jojo Badou. Oui, je suis le frère d'Eric. Parce que je grandis avec mon frère Eric, c'est mon grand frère. Je suis grandi avec lui. Et en RDC, c'est... Maloba moko pona bango ba mari. Oui, Maloba na rolo baraka que bakoti déjà na nzela yango ya libala qui mikakatono egoya parce que moi je suis déjà marié. Ah mais ça tombe bien tous marié donc a pambola penda baninga o balani. Oui, nga naza marié na ebi ba difficulté o ya kana tanga libala parce que satana aoya ko meka bango de temps en temps pour à détruire foyer na bango mais il faut baza makasi et puis baza la déjà kolenda na makambo nzambe po bayeba neni ya soutenir libala na bango. Oui, c'est ça na rolo ba bango parce que butunyo surtout babelelaka toujours ye na tonga va la bala muki va ba bima babelelaka ye à soutenir bango à épargner bango na ba danger nyoto à séparation et le roba ngwana. Maman merci. Photos autant. Ya merci. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils na Congo Mubimba.